Vous cherchez des produits et des qualités pour prendre soin de vous? Bienvenue sur labellebiche.com. Découvrez une sélection de soins beauté, huiles naturelles et produits bien-être pour toute la famille. De produits choisis avec soin pour votre peau, vos cheveux et votre confort au quotidien. Passez votre commande en toute simplicité. Sur labellebiche.com, nous vous proposons une boutique en ligne pensée pour répondre aux besoins de chacun. Que ce soit pour vous, pour votre famille ou pour offrir, la Belle Biche vous facilite la vie. Commandez est rapide, sécurisé et accessible où que vous soyez. N'attendez plus pour vous faire plaisir. Visitez labellebiche.com et passez vos commandes avec toute sécurité. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut les miens, certainement vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. La MUFA, naïna sa vidéo très rapidement, juste un amiga ko pesa conseil quand on est tombé ça na voya au pesa binotoli. Dans la vidéo, on a ba miniature, ba photo, ouais, ndenge za la gara ya artiste na biso ba de sombo ezo circuler na batie mama na ye, asia koli mama kumpita mukolo makasi. Ndi mo moi si na TikTok azone ya relater ndenge ndeko na biso ba de sombo sundola mama botaye. Ekipaka ete abenga ata lobisaka ete. Bon, bato mususu ba epi mo lisolon ba bit ba lobi ke il paraîtrait il s'agissait à likambo ya libala. Moi si mbadio ya liboso mama bana ye apparemment ndi bakabwana. Tant azo boakisa moi si wana po na moi si mususu certainement moi si apoto parce que ya mbadia kenda États-Unis to yebi. Mama na ye apesa ke conseil pour na olobane ke moi si malamu na lingaka ye za na ye. Mais ndeko tellement bolingo moté monsieur qui ndenge ya hier azali d'accord te. Et du coup maman comme une loki. On est toyoki na lisolo alobi ke ndo na biso kanga mama ni ndoki akiparaita bwakisa ya boya na na pesa concerne na bande nyonso ba boya famille likola ki ndoki au fait nazolo batebo ki no s'exposer nazolo batebo ki no yamba bandoki nazolo batebo ki no lia biloko bandoki non effectivement balia na ndoki na fourchette mulai effectivement distance et contaka na ba marambo misusu et je vais m'expliquer. Au moment où on va dans ndoki et andenge morote na moto azali et pas na hier topé azana mboka mopa ya musika parce que baza ba omnisciente, OK? Il y a de ces choses là vous en connaissance dans musu bazana yo. Mais tant moi musika ba wayebate bien que ba ko se déplacer ba ya place aux ali parce que GPS na GPS c'est ça dans kata na kata nzoto na yo. Les sangs que tu as là ils ont ADN. De souvent le but va repérer yo place union sur Rosala ata azana Sankoro yo zana Michigan Aroya Aroya wana makilo na bango atoke o vide makilo changer mususu lokuta besoin ba mystère nzambe za ndengona ba repérer yo, OK? Dans le but de s'exposer, dans le but de enlever le bandoki, c'est vrai beaucoup besoin de trouver une stratégie, to ba éviter na bandenge mo boye ko pousse na ko approcher ko mais ko sunga libota topé et kozala en bon terme na kimia est très important. Déjà, en ce qui concerne Baboti, il faut au tchamona motuna yoyo zolananga
tozala redevable na baboti oyo babota biso. Mama na yo, tata na yo, yaya ata ndoki. Ata aza soki nani, soki nini, soki eloko nini, tu es redevable. Yes. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille plus qu'un infidèle. Nabi ki bato bele baloba famille wana Bible ezolobela sobo lanel ba version mosusu ezaka famille oyo yo créé. Moi sinon mobile non na bana. OK, na boité. Mais ma combien ezoloba na ngai, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donc maman no atazandoki, tata na yo, wana doit opesi ya olia ya komela. Ya makala moto likolo moto na ye. C'est vrai, les sorcelleries sont nuisibles. Tu vois qu'à Bassamo, tant que tu m'as dit que ça la mabe, n'a pas essayé de lire pas longtemps. Tant que ça la don, cadeau, offre, on me souma. Zala en habitude à rebondir la pona et l'eau au motinda, au mbongo et lamba, au nini. Belle la maquilla et isso. So mon qui t'y appelle les puissances. C'est un attend au sale n'zambe. Tu passes en ayo abonder la pona. Mais c'est important, yo mope au école. Parce qu'en forgeant, on devient forgeron. Tu dois exercer aussi ta foi. Koyeba, komekola et chrétienté, vie chrétienne, vie à Jésus Christ de komekola, maître nayo, parce que vous êtes disciples. Tout chrétien est disciple. Donc c'est clair que abri, topé protection les bossos contre l'anokeza, avoir Christ dans sa vie. Yes. Tu dois avoir Jésus. Parce que soit dans la Jésus te le kuta, hein, et à ton Mathieu qui te s'aligne ensemble. Souvent le babu mba obumao pour la protection te. Donc nous à la rana, yo ni mela Yesude. Obeta to lozo dondo a ba osala lo te basala lo te nzambe kande mutu abatela ayo. Mama ndoki amemi 9 mois libumu obotami amelisi libele pendant 2 ans. Osumbi apango aussi osubi tant bani ba pa liboso ozonguluma na désordre. Ok, côté moto ezali, mbabule ezali, ma moto ezali, mama na ndoki, akimimba maya longolio, pozikate, pokufate. Lelo komo ka bilengi ya vie. Ozo mata ba pepo, muzu ya vio kim kinzamputu. Oko mata mpunda, oko ka bilengi ngeli, misuko kanga wana zo chenze mboda ma tête qui tourne. Pour mama na mto bimisa kyo na mokili. OK? Sora longola yezemi na yo to sora bomaki yo ngozala te ozo sepe na la vie parce que vie elenge vie za goût c'est à cause ya mama to pe grâce à maman na oyo kanyendoki ozo benga ndoki eza grâce à tata wana ya ndoki mutatangi sur classe mon tata na occultiste kana bambo na bakishi wana atangi sa au classe lelo oza ozali toute chose qu'on voit bien de ce qui me dit soit bloqué yo parce que ça na bakisi. Mais vous en avez sauté. Il est écrit, le Fils de l'homme a pari afin de détruire les œuvres du diable. Donc, nous avons annoncé les mots, les bottes, il faut y aller, non? Nous avons bazalaka. Comme ça, bon, on a nanzela na yote. Yo bano yina batu. Bano zone ça m'a hors Bible, le zone ça m'a dans ma bête. A même besoin engagé combat spirituel. Au gagné te. Et on monie belé bo chouer la Bible na sali peka. Bible lui ko yina te yozo yina poison doki. Na butu ba obeto Bible lobi sungaye pesa mo ineno ya kolia pesa emaye yo tinda te poni akokanga ba chance na butu ba olongao boy barate ça fait très mal hein? Ça fait très mal pauvre maman ouf bandeko oyo boyina ba famille pour na marambo yo s'il vous plaît arranger na bandeli na lobito qui ne s'exposer kuna mais ça la part na yo le reste vous ne faites pas bien. Et ça m'a lamonté. Combien de luka ba maman, combien de luka ba tata. Ozungolo na maman, osakana na maman. Wana tata, osakana na tata. Pour aller au wazandoki. Ah bon? Et puis na lobby bino bo bois qui sa ba famille, bo bois qui sa maman, bo bois qui sa papa pour wazandoki na lobby sko so akufi. Osanene obenga, otina mo matanga. Okende, osanene. Ozo ba nouvelle oyeba maman ozo kende ba kunda wapi te ko sala te sepela mais la pena champagne sala fête ndoki akufia ke ko benga te ko lobelo rote ko sala pe lo rote mais kasite net de son vivant ba no occupé te posa ndoki akufi sepela ko kipe bete ba maman bubano basala ba lukaku o romelo papa maman to ko fani parce non
vieux Roger Lukaku boka il témoignage boka il solo tatana lokola mobali nyonso il s'est battu aya poto ayena bana ayena mwasi na ye kaka bato bola mozoba balobi il paraîtrait ces messieurs là itata wana mutu abengisa na poto ba pire petit kaka ya confiance et a movia ke na mo ba shida na ye ya yebi ba crochet ya vie mo ba makango mo ba chéri mo ba nini na yebi te so pe zuwa mo ya nini po bana tata na ba mo beta bale et papa zoli ya mo bana na ye na yebi te kande bato nsonde bazala ndiye bandoki parce que surnom na yebi ba benga raye zandoki les messieurs en question ba benga soki fantôme lo mo bongo bato Belgique ba yebi comme on est kiminga ba live sala makia ngana zo inde tante ndeko wana ki oyebisa mama na ba Romelu Lukaku ke mobali na yo azam na misala mabe akanga bino na bakisi akanga bana na kisi asala bwazomisa boy akunda so babiloko et ba memela mama na so ba preuve soi-disant nde na kanda na mama diaboliza bana ba ina papa na bango tata na kufina pasi na motema azonga Kongo ayeko bela soki prostate soki nini pasi mbongo ozo traitement pasi mbongo kolia pasi vie pasi nandinga ko kusuba pasi aliwa akufi etanga akufi bana na poto po balakisa bana mbongo batinda soki katafali batinda soki mutu ko memaka bibembe ke no kozo ebembe balobi bapine bani ko toboka donc papa boya ko kende na ebite suka ndene ebemba papa ko juluka ko e kenda Belgique to bakunonga na Congo e famille na epe basilika ba boyaka na ebite suka ndene bana ko baboya ko nyata makondo Congo po papa ndoki mais papa na ne mutu asali boko mabatu oko mobeta bali mokili mababa yeba yo bino que Dieu nous aide. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ebele bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et Topé Bengangai pour la boba numéro nanga zalaza na réseaux sociaux donc Boya Ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya Ebele tukumisa nzambe longo e bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça ba moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe omiko kundola ba adorateur ya kala basali na nzambe ya kala o bato mokili bakoloba kino bango baza bato ya kala so nzambe omozongisa bango seke carence toza na carence ya ba vrai adorateur. Voilà toyebi biso nyonso koma te seke nzambe utilisaka Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atanga oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voya
lokola yo kanyango akoka nino yanga nzambe unima somo ya ekulusu mponanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesue nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesue ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Ardemment tu m'as rendu intouchable ardemment tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomine la santu lisekwana yo tokomine balongi nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo vanzi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolengalingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pasi alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu mais
so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na ngulu